Kiembote ko kanda diago dini Congo ko Inglaterra ko Londres diambu nginanga diaw de tele kanda bandeko boyebi ke enterrement ya ndeko na biso Zizi ezali jeudi le 2 comme prévu ya mama pe ezali kaka jeudi le 2. Alors na ye pona informer baninga vous allez même informer que nzoto ya mama Julia exposition ezali lobby. Donc ba oyo balingi ko view nzoto ya mama ezali lobby. Alors adresse ezali E12 5DA. Ezali de 12h à 16h. Pona ba oyo bakomona balingi pardon bakende batala nzoto ya mama, donc nzoto ya mama ekozala exposé lobby les premiers de 12h à 16h ezana east. Adresse ezali E12 5DA Delta Alpha E12 Echo 12. Na bandeli exposition ya nzoto ya mama Julia ezali lobby, Julia Grace eza lobby ezali de 12h à 16h. Alors adresse nango ezali na Mano Park E Echo 12 5DA Delta Alpha. Yango message nazaki nango pona pesa bandeko ni surtout ya ana ne Congo. Enterrement ndenge tolobaki ezali na 13h15 na chapel et puis na 15h enterrement. Tosengi na ba ndeko na biso surtout boyeba ke ekosi nakabondoka fute kale ekosi olwaka vana fabondokele ekosi kanda dieto kalupila kanikobo tulinanga kanda di Congo Congo disongelevo kosi yengo tulinanga pe makoye nzadi abange tangu akuize koko tokala baki mosi tudio idiambu nga kala diao de kambe kanda a toda a família ne Congo que não esquece a exposição do corpo da nossa mãe Julia Grace é amanhã das 12 até 16. O endereço, portanto, a exposição será no Mano Park. O endereço é E12 5DA. Vou repetir. E12 5DA. Onde será a exposição do corpo. Será no Mano Park. Obrigado. Abraço a todos. Tchau, tchau.